Bien-aimés dans les Seigneurs, bonsoir, bonjour, partout que vous êtes. Et je vais dépendre dans l'air au milieu de Kolanda Bicho. Que vous êtes en États-Unis, en Amérique, Amérique en général. Je dis Amérique en général. Vous êtes en États-Unis, au Canada, au Brésil. Et vous êtes en Europe, en France, Allemagne, Belgique. Et vous êtes partout. Vous êtes en Afrique, Afrique du Sud. Et Nzamba Pambola Bino, Bato Afrique du Sud. Et Nzambepe, Apambola Bato Angola. Et vous êtes en Océanie, vous êtes en Asie, vous êtes en Japon, en Chine, vous êtes en Abisso, vous êtes en Dubaï. Que Dieu vous bénisse. Nzamba Lola, le Dieu d'Israël, autres Sambela. Yo pour en Israël, que Dieu vous bénisse abondamment. Et Nzamba Pambola Yo. Bato pe bozwami na Congo, na Kinshasa na biso, que Dieu vous bénisse abondamment. Pesi merci pe mbote mingi na bana nyonso nzambe o balandaka biso na nzela internet et surtout mingi na chaîne na biso ya prophète Richard Nimi TV. Faut qu'on s'abonne, qu'on partage, qu'on like ma message yo, qu'on like ma vidéo, vraiment commenter et qu'on ça la biso bien, pesa ba suggestion, pesa biso sujet de prière, qu'on zangate ko benga biso na numéro ya prophète oyo azali représentant ya chaîne oyo toko benga biso pe na ba numéro na biso. C'est votre humble serviteur le pasteur Exolingolo, le pasteur visionnaire du ministère évangélique LBT. Et nous avons à chaque fois, chaque jour, il y a comme un message à Sika. Et l'autre, nous avons partagé un message important pour Moutouya. Et ça m'a mingi, ça dit toujours l'enseignement, nous avons enseigné et là comment on néglige comme ça important. Thème nabiso principal toujours le mot Jova en outre. Le mot Jova en outre. Soit le mot Jova en composition. Combo ya Jova na composition. Le lenge zaleli ba le lenge ezaleli. Omoni à chaque fois lenga ko expliquer batu et peut-être aux amoisi en général. Il y a ça exemple. Il y a plusieurs généraux ba comme ba président na ba état mususu. Il y a plusieurs généraux ba comme ba président azaki général soda mais a commis président. Ça dit aza président pour toute une nation et aza général par la soda naye et azali pe mobali ya mwasi naye et azali pe papa ya bana naye aza pe noko ya ba neve naye et aza pe mwana ya ba parent naye aza pe yaya toleki ya bandeko naye ndeto lito décortiquer le mot Jova en outre. À chaque fois aux un problème obenga kanzambe na kombo nini. Alléluia. Eza lokola mwana abosani mwana koti kisoda papa naza général abosani bazana pareil abenge papa. Ça peut énerver les pères. Et qu'on sa papa kanda. Comment yoza soda nga naza soda oza mwana nanga mais toza liboso troupe toza liboso bataillon obenga nga papa. Il faut benga nga général. Il faut respecter nga, il faut katelanga sali. Yokabe. Les mots Jova en outre. D'abord Jova Elikola Kisa, je suis l'Éternel, ça dit Nazali, Nzambe, Neza Jova. Parce que, comme moi Nzambe et pesa moi plutôt pas libellé, Nzambe a se présenté liboso ya Moïse. Moïse a tourné, ce qui va tourner na lo banana tininga abiye bise je suis. Tu es qui? Éternel. Ça dit Nzambe za libela. Mais il y a certaines circonstances et c'est nga kato caractériser Nzambe na circonstance wana. Yango mon Jova ba kaboli yango lokola ndeti na ba tribi. Na lobi Jova ya liboso to bandi Jova ya liboso to lobi Jova Elohim. Jova Elohim qui signifie celui qui est puissant. Ça dit Jova Elohim c'est un Dieu puissant. Azan Nzambo aza puissant. Tangu naza peut-être n'a pas sa puissance en Nzambe dans certaines choses dans la vie, il faut appeler la Jova Elohim, celui qui est puissant. Yami Balé, dans le but, Jova est le lion. Jova est le lion, et ça, na l'osomo bateka, que ça riz parfumé, comme on est le lion. Ça dit, que l'entreprise Yuanato,
kolo fabricant ba loso wana il faut ça la chrétien. Ça dit après si loso na ekombo elle est lion, ri elle est lion. Au mona bato bongo moeba kelela ezate parce qu'ils ont référé dans Zambé. Jéhovah elle est lion qui signifie celui qui est suprême. Ça dit ndeko linga lo ba loso neza suprême. Yango sala mo pe ri parfumé. Ba sali ri elle est lion. Ça dit Eza suprême. Jéhovah est le lion, celui qui est suprême. Bien aimé, Nzambaza puissant, étant que Jéhovah Elohim, il est puissant, mais Aza est le lion, étant qu'il est suprême. La suprématie en Zambé, Nzambaza likolo ya nyonso. Le diable est puissant, mais notre Dieu, Jésus-Christ, il est le tout puissant, parce qu'il a la suprématie. Or, la suprématie, ça dit l'ensemble de tous les pouvoirs. Oyo mutu, au roi, au mokonzi, à quoi comparer dans l'eau. Il est suprême par sa suprématie. Neba bengiye, Jéhovah est le lion. Voilà ce qu'on dit dans Jéhovah Elohim, au temps de Genèse chapitre 2, verset 4. Là, on peut s'en avoir verset pour s'en avoir référence. Genèse chapitre 2, verset 4. Et dans Jéhovah est le lion, au côté dans Genèse chapitre 14, verset 22. Autant dans Daniel chapitre 3, verset 26. Et, le troisième point d'abisso, Torobeli Jéhovah Adonai. Jéhovah Adonai. D'abord, Adonai Yangomoko, il dit Kolakisa, le maître, le possesseur, le seigneur. Yoka. Nasepela Nanzemo Bayembaka. Elohim Adonai. Shama. Shama. C'est-à-dire Adonai, celui qui est le maître. C'est-à-dire, quand on a ma confiscation, quand j'avais des problèmes, j'ai des problèmes plutôt, aux graves, il faut bien Adonai, le maître. C'est-à-dire le maître des temps et le maître des circonstances, le maître de tout. Adonai, Jéhovah Adonai, celui qui dirige et celui qui règne. C'est-à-dire, il est le maître, il est le Seigneur. Il y a des gens qui dirigent, il y a des gens qui règnent, dans quatre circonstances, dans quatre problèmes, dans quatre vie. Voilà, au Komonango, dans Ésaïe chapitre 66, verset 1er. Moi, côté sur la Bible, exactement parce qu'enseigne mes amoulaïs. Dans la quatrième composition, il y a le mont Jéhovah. Dans la Jéhovah El Olam. Jéhovah El Olam, qui signifie celui qui est mystérieux. Voilà, au monde, dans Daniel chapitre 3, verset 24 à 25. La Bible Daniel chapitre 3, verset 24 à 25. Jéhovah est Olam, celui qui est mystérieux. Mystérieux plutôt. Dieu est mystérieux. Bien aimé, Nzambaza mystérieux. Il y a un mystique en Zambé. Il y a un mystique en Zambé. Pendant qu'il a vu Shaddai, Meshach, Abednego, quelques mois qu'il a vu la fournaise. Et ça, à chaque fois, le problème comme la kabiso na vie, yoka. Tant que le problème est comme la kabiso na vie, il y a des bosso, yebaka yango, tant que le problème comme la kona vie, Nzamba tiki yote. Azaka nayo. Bible lobi na biso, les malais atteignent souvent le juste, mais l'Éternel la délivre toujours. À chaque fois, le problème comme la kona vie, yoloba ke Nzamba tikinga, Nzamba boakinga, Nzamba abandonenga, benemetika na biso Nzamba tika kamutute. Abwaka kape mutute, mais Nzamba zalaka motomine. Oh motomine eza motosuka. Nalobi ke Jéhovah est là, celui qui est mystérieux. Watozu na Daniel chapitre 3 verset 24 à 25. Wabi tango abwaki Shaddai, Meshach, Abednego na katsa fournaise. Babwaki bango, babi roi lobi to réchauffer fournaise. 7 fois plus que Nenge Zalaki. Babi chaleur est comme élevé. Bazui les 3 compagnons de Daniel, babwaki bango na katsa fournaise. Tant que babwaki bango na katsa fournaise. Bene batu bandeko pe bakoka koloba Nzamba tiki biso to babwaki biso. Pourquoi c'est pas kota biso na katsa fournaise? Or na mystique Nzambe tellement kaza suprême, tellement kaza roi, asa mystique. À mon question qui n'a pas dit qu'on ça la miracle. Avant de compter dans la fournaise, roi Koko changer sentence. C'est-à-dire roi Koko changer et tout, punition Koko changer. Non, le coup la punition la fournaise. Le coup la punition la fournaise. Si kaba compte la fournaise, comme ça Nzambe, n'abima le coup la 4e personne, on a quoi qu'on secondé. Mais le coup la problème na yo, et ça d'abord na évangélie. Le coup la problème na yo, bah et ça contrôle recadré dans le monde des ténèbres. Nzamba vandi, avandi koluka bango va monter au niveau supérieur.
parce que bakomona ke basukisi yo po nzambe ase mystérieux siko abibimisa lokola le mystérieux po asekonde yo babitango baboki Shadrach Meshach Abednego na kati ya fournaise bakoka komona ke batiki bango roi kokolo bakena longi mais bamona quatrième personne oh quatrième personne za mutu asuka oyaka po asukisa apesa lumière apesa éclairage akata kaka likambo babi roi pusani abandi kotala alobi non namoni nabwakaki 3 personnes mais namoni le quatrième personne abimi elongi neza lokola ya bana nzambe or le quatrième personne aza moto asuka c'est Jésus-Christ wakobima po asekonde vi na yo waza elolam il est le mystérieux nzambo akipaka loi ya famille te akipaka réclamation te akipaka condamnation te nzambo aloba ke là où le péché abonde la grâce est surabondée c'est-à-dire atiki kaka loi ya kozanga kobala wana etaki eza mystique atongi pont ya grâce atongi so de mouton en grâce pour na sotise yo likola kindoki ya famille lokola kindoki ya famille erenia edondwa nzambe ayeko créer pont mystique Jéhovah Elohim le mystérieux yokanga be cinquième composition à mot Jéhovah c'est Jéhovah Jireh Jéhovah Jireh Joie verset, Genèse chapitre 22, verset 14. Genèse chapitre 22, verset 14. Wana, tata la biso Abraham, nzamba tchene épreuve. Et là, moko na linga kana bisaba na nzambe, nzamba tantaka batute. O nzamba zo mekanga te, nzamba o meko yo zana nini? Yenda za nzambe, nzamba mekaka mutute, nzamba tchaka biso na épreuve. Les tentateurs c'est le diable. Bible Zoloba, dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1er, verset 11, Bilobi, Jésus, après qu'il a bilé pendant 40 jours et 40 nuits, à Yokinzala, les tentateurs venant pour la tenter, c'était le diable. C'est-à-dire, épreuve, c'est-à-dire, tentation, il y a diable, n'est comme épreuve en Zambé. Nzamba soit kaka tangu, diable a dit qu'on tente, Nzamba tios qu'on épreuve, n'est pas Daniel. Diable n'a pas contenté Job plutôt, à ça qui pas Job. Il a contenté Job, mais Nzamba tient Job in épreuve. Yo kangabe, yo kangabe. Abraham, tata oyo, père de la foi, notre père de la foi, Nzamba tient une épreuve, a ébissé, bonzelanga mwana na yo Isaac. Abraham y a gardé foi, a ka bonza Isaac. C'est-à-dire, na ye moko a eba kendenga kiko bonza Isaac boye, peut-être pour la vie à mwana esili. Mais dans Nzamba yebaki ke lokwa na za mystère na ko créer mystique babitangu tata oyo Abraham azwi mwana tie likolo etumbelo azwi mbela kotisa atala voix ya Nzambe voix ya ange bimelie eyebisi ke kotia loboko no likolo mwana na yo te abisiko na sala ni osenga kingo fanda bi tala mopanzo komona mwana meme akangami na banzete zwa ebonzela Nzambe Abraham agangi Jéhovah Jireh yoka Jéhovah Jireh, celui qui rachète et qui pouvoir. C'est-à-dire, Jéhovah Jireh, il est le pouvoyeur. Azali nzambo azo pouvoir na ba besoin na yo. Azali nzambo apesaka, tangu yo sengaka, tangu maele yo sukaka, yenda bandaka kosala parce qu'il est Jireh. Mais tangu na komi na suka, il faut na benga Jireh. Aya pouvoir na ba besoin nanga. Osana posa libala. Est-ce que benga ka Jireh? Comme ça quand ça pouvoir, celui qui pouvoir pour nous. Yenda pesaka sadi bisika maele na biso sukaka ya yende bandaka parce qu'il est Jireh yebaka kombo ya Nzambe na circonstance nini oko utiliser yango yebaka zanali na circonstance oyo Nzamba pa mbonu tozolanda biso tozo continuer enseignement na biso nazomona mama moko Nzamba zo pouvoir na besoin na ye nazomona papa moko yo zotalanga Nzamba zo pouvoir na besoin na yo nazomona elenge moko zo mitungisama nazomona ko sa classe nazomona ko bala nazomona ko sala nazomona ko matavion namoni mutu moko bando sala cop azokende Dubai namona sali ba conteneur nazomona élévation na vie na yo parce que nous avons un Dieu le pouvoyeur à pouvoir na vie na yo belme bisiko zo mindima kaka men ekokisama nalobi komba mususu composition à mon Jéhovah mususu tolobi Jéhovah Rapha c'est-à-dire to komina 6e point na biso Jéhovah Rapha Jéhovah Rapha oh Jéhovah Rapha Jéhovah Rapha nangaye mama lo nzamba pambola yo
Jéhovah Rapha, le guérisseur. Alléluia. Jéhovah Rapha, le guérisseur, celui qui guérit. Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Exode chapitre 15, verset 26. Jéhovah Rapha, c'est celui qui guérit. Bien, mais tant que vous là, dans moment maladie, babenga ka Rapha, moutoua yaka kolba prend ton lève toi il marche. Il guérit toutes sortes de maladies. Nalobakelo komoko. Les médecins soignent, les médicaments traitent, mais celui qui guérit c'est l'Éternel. Mais des ça zotangela nzoto mayebi nzoto mutu bien te. Parce que na fabricant, mutu asale loko, na réparateur, na koko yebe loko eloko bien. C'est les fabricants. On nzambe na salabiso. Ayebi biso bien. Raison pour laquelle on a que batumusu babika na ba cancer. Yo zana cancer yamba guérison. Ozana sida yamba guérison. So ko zo kana nzala ki nous m'a confessé 50 ans de pardon, yamba guérison. Ozana tuberculose. Ozana arthrose, na myome, ozana appendicite, na kyste, na hernie. Ben yamba guérison. Ben même bisu ko landanga, guérison nzambe kota na vie na yo parce que il est Rapha. Jéhovah Rapha, celui qui guérit toutes sortes de maladies. Bien même médecin tangeli nzoto ayibango bienté. Mais moutoua saranzoto, azale médecin par excellence. Abisaka malade. Oh bata mokiba koko kokate. Raison pour laquelle on mona que ba médecin mokiliba kabwani, ba benga ba ophtalmologue. Ba benga ba chirurgien, ya pasolaka spécialité ne a pasolaka mabuma bata pasolaka salaka ba opération. Ba ophtalmologue, ba talaka miso batu, ba pédiatre ba landela kaka bana, ba gynécologue ba landela kama makambo basi ya zemi. Mais bien aimé, notre Dieu, il est Rapha, il est le médecin par excellence. Bien aimé, yé azana ba spécialité nyonso. Yango mona ke médecin lembi, babi kana bisote, mais pas nzambe ezalaka te alobake kana ngate. Bien aimé, na mitunaka mukolo bayaka kokata bakanga Yesu. Tangu bakati nani soda wana litoi. Je me pose la question tant Pierre akati soda litoi. Tangu Yesu asimbaki litoi azongisa litoi. Na mituna question. Hein? Chirurgie ne lekaki wana lelo yozo sa la chirurgie esthétique. Na mituna question wana. Et l'autre ne lekaki ana litoi bamba masama kila. Parce que le Rapha. Mais le son kozo ni mokobika. Na mbeto hôpital ozwami rhumatisme ekanga yo beleme hernie discale evandisa yo beme soko ozondima il est Rapha kobika yamba guérison na poko lelo nazoloba lokola nganga nzambe na poko lelo nazoloba lokola moto nzambe amandate lokola zakasima maloba basali na ye mpona koaccomplir beleme tiko yamba guérison parce qu'il est Rapha. Jéhovah Rapha, celui qui guérit toutes sortes de maladies. Maladie nini koko lembisa nzambe maladi nizotungisa yo eloko nini meme sambela nzambe benga nzambe Jéhovah Rapha Rapha na ngai bikisa ngai nakobeta lisolo moko c'était en 2015 si je ne me trompe pas na 2015 nabeli maladi mo nabelaki or c'était monde de ténèbres nde bandeko combattre nga nazobela na sasi examen général nazomona maladie te bato misu bainterprete na ndenge na bango parce que nakondaki bainterprete oyo azwi sida peut-être boyebe balobi comment nga mosala nzambe nazwa sida. Ok, gloire à Dieu, to continue. Il y avait un jour wana nzembo ya mama lor ya Jova oyo ebimisika utu yova na passage journée mobimba koyoka nzembo wana nazolela na nzembo wana j'avais pleuré et j'avais prié Dieu. Nasambeli na leli tokomi na butu totalela tongo namona mystère moko namoni na lali mais namoni bato bazobundisanga nzoka ezalaki bato nga nayebi bien peut-être répondre à raison ya discrétion na boyi ko citer namoni ma propre mère akufa nzambe utiliser image na ye ayi koyebisanga na mokili namoni bato balingi yo te yaka tokende namimoni nzoto na nga esprit na nga bimi na nzoto na nga na otala ngo boye natali mwana na nga alalaki natali madame na nga
natali nzoto nanga ndenge zobima na kata esprit nanga plutôt zobima na kata nzoto namona tellement que j'avais pleuré, j'avais prié la journée namona Christ abimine épée atelemi dans l'espace abisinga oke wapi abinanga songa tano ono ekokite eza na bateau yo fobikisa eza na bateau fo yo bongolisa beleme namona mama siko azo regretter oke boyi na yo esprit na ngai ye ezongi na nzoto na nga ntango nazongi na nzoto na sutumuki na lamuki ntango na se réveiller na lamuka sikoyo na cri ya kosukosu pwa mpo na bandako okaka motema mpasi ndeti bakangaka singa ndeti baokanga singa nagangi pwa namona singa morceau ya singa ya ndobo oyo bapeshelaka bapoisson morceau ya singa ndobo ebiminga na munoko boye nayoki mama motema efongwami. J'avais compris les jours-là que Nzamba Zarafa. Mais mon toi zondima que Nzamba tozo tena pourquoi le Jésus-Christ de Nazareth. Aza notre Rafa. Mais metika motwana ya ma guérison. Na maladie ba minga na balembani guérison kota. Ozomi na Amérique ozo talanga. Na mboko ozomi médecine vanda mais balembani tika Nzamba bikisa yo. Oza na Europe. Batu bazolonga Congo bazokende Dubai, bazokende Chine. Bazokende Inde pour bazwa traitement mais bien aimé si quand Nzamba touche yo a touché à sec ndenge ça qui moto prend ton lève toi il marche babi pendant que moto azozela ke ba bwaka ye azangi muta ko bwaka ye poisa na makasi kazala ki maladie gravement malade babi akutana moto ngoko yebisi ye ozo sala nini ona zangi mutu abise prend ton lève toi il marche abikisi à sec si quand Nzamba bikisi à sec na maladie nyonso zwami lokola Zarafa bikisi à sec. Donc, il y a un 7e point d'abisso, dans mon Jova Kaka. Jova Nissi. Ou en tant que prophète, au temps Exode 14, 14. Donc, au temps nanda, au temps bisiko, joami na bureau, na bis. Exode 14, 14. Jova Nissi, celui qui combat pour nous. Celui qui combat pour nous. C'est Jova Nissi. Au Kagatam, tout de suite, dans le sujet des plantes, le baka, bitumbeza ya biso, bitumbeza ya nzambe, et longa ya biso. Bitumbeza nzambe elongeza ya biso. Ça dit tonito lobani. Jova Nissi, nzambe ebisi Israël, ebisi Moïse, gardez silence, moi-même l'Éternel je combattrai pour vous. Ça dit naba bitumba oyo zo traverser, naba moment difficile, bien-aimé, belelaka Nissi. Yenda ko bundela yo. Abi gardez silence, moi-même l'Éternel je combattrai pour vous. Je combattrai pour vous plutôt. Pardon? Albi nako bundela bino. Bien aimé, bitumba eza nzambe longeza biso yo buka brisé nzambe na ko accomplir tâche. OK, nakena lombango akwa msuna ekoloba Jova Mekadishkem. Jova Mekadishkem omona bande ko na biso ni ba Nigeria bani koloba osite nzambe na kombo mingi. Ça dit celui qui sanctifie. Voilà au Tanga Exode 31 verset 13. Ça dit moto abulisa kabiswa sopa makila na kwa bologota, c'est Jova Mekadishkem. Et toquel la pomme sous tolobi Jova Shalom. Jova Shalom, celui qui donne la paix. Voilà au Tanga Naji chapitre 6 verset 24. Ça dit Nzamba paix. Nzamba paix saka kimia. Mwana Nzamba za muta kimia. Mwana Nzamba za mutoyo. Atazomona makambu ndeti te, il faut abelela. Abelela Jova Shalom. Nzamba pe ayako pesi kimia bino yozo zanga kimia tikana poko lo nzamba peso kimia na kata libala ko swana na kata relation na mosala ezo tungiso ba tourmentation ba turbulation ba querelle ba lit bino tika nzamba peso kimia kwaza Jova Shalom nzamba pe Jova Sabaoth dans le point msusu Jova Sabaoth celui qui commande des armées célestes. Voilà au Isaïe chapitre 25, verset 6 à 7. To Joël chapitre 2, verset 25. Voilà, Jova Sabaoth. O Sabaoth nanga, tangwa bitumba nanga, ata bitumba ngweleki makasi Yesu. Eleki nga eleki yote. Sali bitumba vina yo, eleki yo na makasi meleki Yesu te. Aza Sabaoth. Akotambusa armée céleste, on a kobundela yo. Et tozo kende prochite, comme sous tolobi, Jova Elion. Jova Elion, c'est lui qui bénit.
Ah, Jéhovah est lion. Jéhovah, elle est lion, mais Jéhovah est lion. Celui qui bénit. On a l'Éternel, chapitre 28, verset 1er à D. Si tu obéis à la parole de l'Éternel ton Dieu et te mettras en pratique, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Yo obéi na maloba nzambe, nzamba ko tombola yo likola batunyoso, likola ba nation akopesa promotion parce que yenda apambolaka, yenda benisaka. Et toquel la pomme sous ton lobby, Jéhovah Roy. Jéhovah Roy, c'est lui qui prend soin de nous. Ça dit, Psaume chapitre 23, verset 1er à 6e verset. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Zambaza mobate nayo, okozangelo kote. Toke, na pomme sous ton lobby, Jéhovah Tchikenu. Jéhovah Tchikenu, celui qui est notre justice. Dans le moment, il y a un problème, à lobby, Bible lobby dans Psaume chapitre 23 verset 4, il met devant moi une table à faire de mes anniversaires. Ça dit Nzamba Tchaka. Il y a ma place au cas où sous quel j'ai à partir à 15 aussi, les gars. Avec moins 20 minutes. 15 déjà aussi. Liboso bangunia na biso. Bible lobby wana na Psaume 23 wana to tangi. Bible lobby 23 verset 4 Bible lobby, il met devant nous une table à face de nos anniversaires. Lobby Jéhovah Tchikenu, celui qui est notre justice. Azocha table liboso bangunia na biso. Azocha table pourquoi? Parce qu'il est notre justice, c'est tant que Jéhovah Tchikenu. Table, dans le contexte où on a des aspects. Aspect liboso, nous avons table pour asservir biso. Au moins, on a un restaurant, on a une belle maison, on a un vandaka, polia, ou mesa, ou qu'on a mesa. Mais bilobi, il met devant nous une table à face de nos anniversaires. Il y a liboso asservir biso, bangunia ba mona kenzamba pesi biso. Il y a mis balai au moins dans le tribunal. Un juge a juger ma camoteto, un OPJ, sans que avant d'aller à table. C'est-à-dire, et tant qu'il est Jéhovah Tchikenu, à Tchaka, il est notre justice, à Zocha table. Liboso banguna na biso, pour na kosambisa makam na biso, pour na ko quitter biso, na ba fausse accusation, na ba malédiction, oh yo lukate. Il met une table en face de nos anniversaires. Et tant que Jéhovah Tchikenu. Et pomme sous Tolobeli, Jéhovah Shama. Jéhovah Shama, celui qui est présent. Ézéchiel chapitre 48, verset 35. Dieu est présent. Mais maintenant, tozolo babol, ne tozolo nanga, nzambaza nanga awaza penayo. Nzambaza partout. Il est présent. Il connaît tout. Il sait tout. C'est-à-dire, aza omniscient. C'est-à-dire, omniscience n'a ayebi nyonso pas aza partout. Ne babengiye Jéhovah Shama. Yoba de mbaga Elohim Adonai Shama Shama. Il est Shama, il est présent. Mais partout Zali. Au moins une situation compliquée yo. Ben dans Zambe Shama. À sa présence en apona koyoka yo. Et na point na biso tozo chité. Tolobeli Jéhovah Bethel, Jéhovah El Bethel. Na Jéhovah El Bethel tomoni celui qui prend soin de l'église. L'homme de Dieu, Mosala Nzambe, lelo mona lobaka, ba pasteur musicien bolimbi sanga, bino de bobomeli biso kop. Isa kop ite me bobomeli biso Mosala. Bobomi Mosala ndeni tangu kalezala ki pasteur, to mona ba papa na biso sonyon sala ba campagne aka louer ba musicien chrétien ba yembi, afuti ba mbongo, atimon frère za kindenge mususu. Internet ezalaki te mais papa ba yebanaki mais banda bino bokomi ba musicien pasteur bobomi makambo
bobomi makambo bino ka kokota ba loge, bino ka kobomisa batu, bino ka koswana, bino ka mitakala na bino komonana. Pa biso ba papa soli to mona bolumbu na bango te parce que ils étaient des évangélistes, des bons pasteurs. Basala ba campagne, mais bino banda bokoma ba musicien pasteur. Outi musicien, oye na aspect à musicien, oye na mona pastorat, bobomel biso makambo. Beaucoup de loge parce que bon ça dit Jova El Bethel, ça dit celui qui prend soin de l'église. Moi tout le monde en Amos chapitre 7 verset 13, tout le monde en Genèse 35 verset 7. Ne touchez pas sur Bethel. Bible dit dans Amos, ne touchez pas, ne prophétisez pas sur Bethel, car c'est un sanctuaire royal, c'est un sanctuaire de l'Éternel. Bozo sa nécromatie bozo battu. On Bible dit relation zaté, ya batabo mena batu bakufa. Oko kan pasteur azobelela ebembesha kufa azotanga ye otangi komone osala nécromatie tozoteya cher bisika côté ya église nzambe eza bisika incarnation te ya ba incarnation te eza bisika ba nécromatie te to benga ndeko kingandi nalobaka même ba personnage baza na kata bible ce sont nos références mais baza ba modèle pour na biso te notre modèle c'est Jésus-Christ. Bon, abandonner Zambé, bokeluka kabal juif. Mais le meilleur cas, kabal, et ça le col en code ya bokoko ya bayuda. J'ai un frère, nazana ndekonanga. Zamba pa boli bisika joma zana kati ya Israël, avant d'akana Israël. Azana ndekonae, aza maître kabala. Aza rabbin, congolais na biso comme rabbin, parce kabala juif. Aye bisanga bi papa, kabal ezaki ndoki. Abeza kindoki, mais quittez Talit, quittez Kabal, et ça n'a mouton à soin de l'église, le Dieu de Bethel. Quittez. Est-ce que vous avez dit que l'élévation vient de Dieu? Alors, mon serviteur prospéra, il montera très haut. Aux hommes du matin. Bien, mais que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le pasteur Exodingolo, le pasteur visionnaire du ministère évangélique El Bethel. Et numéro Nabiso, ils allaient plus de 143, 89, 88, 12, 671. Dans le bien plus de 143, 89, 88, 12, 671. Nous avons sur TikTok au commis pasteur Exodingolo. Na Facebook au commis Exodingolo Wadi. Au komona biso, tozana ba plateforme belé, tozana ba Instagram, au kolanda biso. Et kozanga kate kolanda chaîne Oyo, prophète Richard Nimi TV. Tozana ba message à bien. Tozana ba enseignement ya bien. O ko recadrer yo, to ko encadrer même na musika. To ko exhorter, to ko prier pour na yo. To ko sala même à délivrance. Ce qui nous a accordé biso ya musika, Zambe akozanga te ko délivrer yo. Landaka biso, Yokaka biso, partout. Aujourd'hui, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Europe, en Afrique, en Mboka na biso Congo, Nzamba lola, apambola yo, tika Nzambe wana, azala Jova nyonso po na vie na yo, par le nom puissant de Jésus. Amen. Tokutani na prochain rendez-vous. Ciao.